bijou d'or, Mossi. Hélène, bijou d'or, Mossi. Hélène, bijou d'or, Mossi. Oui, bonsoir, Bandekolanga. Kandenge na lobaki ke donc na bidor TV mutu kokozala donc okoki kosaluye te parce que biso toza na nyonso. Mama bijou d'or atekaka biloko, mama bijou d'or abetaka na solo, mama bijou d'or alambaka, mama bijou d'or asalaka bapublicité, mama bijou d'or asalaka presque makambo ebele. Mama bijou d'or azala émission ya baamser, mama bijou d'or asalaka promotion ya bastar, mama bijou d'or atekaka neti biloko bozomona awa, et puis mama bijou d'or atekaka baterrain. Donc, la Bidor TV, tu as vraiment la nyonso, marchandise vraiment ayé, il y a ébélé. Yango maman bijou d'or dans a filmé les bino biloko. Bon mona, ils a vraiment na prix à malamu. Ndenge vous a komona, tu as la période de la fête. Biloko ko sala batu ba cadeau. Ayé na Bidor TV. Motunyo surtout aux ala libéraux ya dans libéraux nanga koute koma makana komi yango awa botala na se bongo na libéraux nanga ce que aux ala Facebook nanga lukanga ta na messenger okozwanga numéro aneza appel et puis ezali numéro ya WhatsApp. Papa Juju nazo zela yo yaka kozwela semeki nanga eloko yaka kosomba ba basket 007 Makuma Vinga na Francfort. Donc tala eloko moko awa tamsi koko sepelisa yo benga mama bijou na privé to solo la pona ba prix masamba sanari na colonne biloko koteka yango yo papa Nemi. Donc ba papa nyonso to balataka bien quoi na Allemagne quoi. Mama Chantal moi ça papa Chancelier mama bijou alobi basaki ya basi ya talo ezali mama magi simbelanga na osaka na rouge basaki ya basi vraiment ya kilo oyo ezali Prada oyo ezali saki ya Prada. Donc bozomona ndenge saki ezali saki eza kitoko bapapa bosombela bamama bakado. Donc bomoni tobanda kopresente bino saki moko Mama gisinda basaki. Leta la saki ndenge ezali. Ezape Prada, eza saki kitoko makasi. Wow. Wow. Wow, basi ya kilo. Onga na lataka bien. Onga na zalaka bien. Omoni biloko mama bijou aye nango. Donc yango eza deux couleurs. Mosusu yango yo, tous les deux yango yo. Wow. Boni basaki ndenge za kitoko. En tout cas bobenga Bidor TV vous allez jamais d'ici parce que biso vraiment toujours ça la carte ndenge tout kalaki. Donc vous allez jamais d'ici. Donc ma Rita la Suisse nga na yebike non yo penza à côté coude vous allez nango. Biloko oyo kendenge nango na ba poster to poster et kokoma. Donc maglé donc tout ça va période à décembre poste ezalaka ya kotonda mais mama bijou alobi soki obengi lelo akosala makasi dans 3 jours okozwa biloko oyo ekokomela yo epa na yo. Tozo présenter bino basaki après tokota na basandale après tokoti na ba basket. Donc c'est ça alongola singa ya charger les autres déranger nga voilà. La sac à main oyo omoni Chanel Dolce Gabbana botala mutu aza ko présenter bino biloko ndenge moko aza bien. Donc moi ça valeur quoi. Donc c'est ça tokiti lisusu mama nanga koko présenter nga deux oyo oh cadeau nazoluka cadeau kopesa mama enga mama bijou la privé yeba prix ya sac. Donc basak na biso yango yo omoni basak ndenge eza kitoko omoni na pusani pembeni eza vraiment basak ya original. Donc original vraiment yango yo basak ya main oyo eza boye
Ils ont deux couleurs, rouge na ngoyo. Bomoni ba sac. Namoni sandal à Prada, sac ya ba Prada pe ezali. Sandal à Prada yango. Donc tozotala biloko ndenge ezali awa. Mama bijou alobi basombaka sandal à Prada yango. Mama Magi simbela biso sandal wana. Ozwi deux boye oyo eza Prada oyo eza Versace lakisa talon. Voilà basi ya kilo. Oh fete ya maputa, oh fete ya boye na slipapa oyo nalingela ngo nde liputa. On a liputa deux fois télé sandal oyo kokota nango na nyonso, oh robe, oh liputa, oh jipe. Donc biloko ezali awa. Eza Versace. Ezali Prada. Lakisa biloko eza vraiment ya kitoko. Saki yango wana. Siko tokomi na moni tokomi na nini na ba basket. Présenter ma basket toza nango. Valentino. Tanga ka bakombo alogo eza Valentino. Bomoni tala suka la sapato. Tala Valentino botala kombo nango yango wana. Wow. Nazomelela ka basi on surtout balataka bien quoi. Boya penza na bido tuvi makambo ezali awa. Mama bijou alobi awa nde suka. Donc benga tokosolola eloko moko ekodéranger vraiment ezali te. Basolola kaka tokoyokana. Donc c'est ça quoi. Biloko ezali ya original. Déjà ça il y sapato ya Valentino bimisa ba sapato mosusu. Bimisa ba sapato. Mama bijou alobaka ozana besoin basalela yo publicité ya eloko na yo nga naza na nga wana. Mama bijou aza mpona bino otekaka na yo eloko neti mama na biso Magi auti musika aza femme d'affaires auti musika na biloko na ye lobi non bidor tu vinde makambo biloko oyo mpona etekama malamu il faut eleka na publicité epai ya mama na biso bijou yango wana ndeko na biso mwasi alandi mama bijou omoni basapato oyo eza Versace quoi babengaka kaka mama bijou alobi babengaka kanga nasala alanga publicité quoi. Dolce Gabbana bazwi wapi na banotanga bakombo mibali bien bazala wapi tala sapato kitoko papa Juju oyo ekobongiso vraiment makasi 007 quoi makuma vinga bozomona Dolce Gabbana eza kitoko makasi benga mama bijou oyo eza numéro combien 44 oyo eza 44 namona baba mibali mingi mpe bashosaka 44 suka na Dolce Gabbana. Tozokende kaka tozokoba Dior oyo ezali Christian Dior yoka sapato eza boot omoni ka Christian Dior Christian Dior yango ndenge ezali na bendani na ye pembeni botala ndenge vomi eza kitoko motu nyonso to elingaka na yo ozala propre. Contactez Bidor TV, ma garçon tout ya colonne, bata Deutschland quoi. On contactez maman bijou, denganga na privé numéro nange pesa marawana. Osoki queen soki ni Marki McQueen. Bino mo boye liga eloko ni mama Magi alinga loba yango yo ahawi Alexandra ale yango Alexandra ebita life na biso bemi sapato na biso oyo ezali Alexandra McQueen suka Alexandra McQueen yoka kombo McQueen yo neti kombo bakuya bakongo boye bomoni ndenge Alexandra McQueen aza kitoko bomoni yango oyo vraiment ekolatama na eloko nyonso eza kitoko vraiment Alexandra McQueen eza vraiment kitoko tala na nsima eza kitoko
yango wana oyo Prada Prada oh nazomona place ensemble biloko te bafrontière bakangi biloko eyeli bino na kati ya Allemagne. En tout cas bandeko bobenga ebele bobanga te, prix vraiment eza raisonnable wapi mosusu mama prix eza raisonnable tokomi na biso na ntango ya kosilisa tolingi toshite na biso. Donc Mama Bijou alobi bozala toujours na Bidor TV bozala jamais déçu. Eko kande na oti ko présenter bino de ko na biso ya mwasi na kombo ya Mama Maggie. Donc Mama Maggie a une marchandise na kati ya Deutschland. Alobi pourquoi pas marchandise oyo ko na Bidor TV. Kande na yebisa bino bozala jamais déçu parce que Mama Bijou do ayena bino ba solution. Solution tout ozo luka rozwa na Bidor TV. Bobanga te oh parce que présent Mama Bijou kozala cher. Non, eza vraiment la prix moko ya raisonnable. Bobenga nga ebele parce que marchandise et koti na kati ya Deutschland. Ata ozala musika kobanga te Mama Bijou do na lobi 3 jours ozu eloko na ona poste. Ozala na France, Belgique, pourquoi pas Londres. Biloko yango yo Mama Maggie a présenté bino tout. Oyo vraiment Mama so saleli papa cadeau. Ainsi vraiment papa kosepela makasi tokomi na ba fin de l'année tangu ya ba cadeau benga Mama Bijou do okozala jamais déçu. Numéro nanga eza na se. Bye bye. Tchuss. Bonsoir, bonjour na mutu nyonso oyo akozwa occasion ya kolanda émission ya Mama Bijou na mokolo lelo Mama Bijou do na memeli bino émission te mais na bemeli bino cuisine Bijou d'or. Donc Mama Bijou d'or lelo na oloba mingi te na ligida banda mbala moko ko lakisa bino biloko nini o Mama Bijou d'or azolamba na mokolo lelo. Mama Bijou d'or azosalela bino bitekuteku mélanger na mbisa kokauka batia aubergine. Mama Bijou d'or kande na lobaka mutu nyonso tu okukuta na video na ngana no sabona na Bidor TV te. Mama Bijou d'or aza kobengisa yo sabone na Bidor TV okozala jamais déçu. Mama Bijou d'or na tia numéro na awa Mama Bijou d'or abeta masolo. Mama Bijou d'or masolo na ngeza ka vendredi na 20h30. Mama Bijou d'or atiaka émission moko ya Nzambe oyo kamambi na ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Béatrice ezalaka chaque dimanche na 18h. Mama Bijou d'or na zana émission na ya ba Amser oluka alibala contacter Bidor TV ozala jamais déçu. Mama Bijou d'or asala ba publicité otekaka na eloko luka Mama Bijou d'or asala ba publicité ya eloko oyo otekaka. Mama Bijou d'or asala ba promotion des stars. Mama Bijou d'or asala makambo ebele. Mama Bijou d'or ndi makambo. Mama Bijou d'or alambaka na lakisa ba recette ya balindele na ba recette ya batungundu. Siko naza ko présenter bino biloko na memele bino na mokolo ya lelo yango yo. Ndeko nanga kande na uti koloba na bino lelo nazolakisa bino recette na ngai ya bitekuteku mélanger na mbisa kokauka batia aubergine batia courgette. Bitekuteku na ngai yango eza nango kaka 500 g ya bitekuteku eza chassé moko. Mongusu na ngai yango yo comme nakoki kotia ye nyonso comme mpe nakoki kotala parce que evimbaka mongusu evimbaka na kosukola ye bien na tokisi ye après nde na ya kotia yango na mbisi na kotia yango na kati ya bitekuteku nanga après d'abord il faut na sukola yango po na tokisa yango. Toza na courgette na biso courgette ya Mama Bijou yango na sobi penza courgette ya munene. Tozali na aubergine na biso na bomi na tieki mwa ai nanga na kotia ndamu na kati. Matungulu nanga na kotia de matungulu na kati parce que la ligne biloko nanga vraiment ebima malamu na kotia matungulu mibale. Ai na kozwa quelques mbuma na kozwa nanga même 2 3 mbuma ya ai. Na kotia végéta na ngai. Na kotia muscade na ngai. Oyo na kosukola yango bitekuteku na ngai na ezali bicarbonate. Na kosala bicarbonate na ngai na mwa mai ya moto yango na kosukola bitekuteku na ngai. Mungwa à côté ekozanga te mondambu et puis mafuta ya huile
na tomate na bosali tomate na présenter bino biloko nyonso to avant na badosala misala nanga. Et puis tomate nanga yango yo pele ya linzanza tomate ya mama Bijou akotia yango biloko tu na si la présenter bino biloko nanga o na salela musala siko na lingina lakisa bino ndenge nini musala nanga eko banda bandeko mama Bijou na sina lakisa bino na sala vidéo moko na lakisa bino ndenge nini basukolaka mbisi. Donc mbisi nanga oyo baposo nango vraiment ezalaka bien te mpona kolamba par rapport ta mosusu ya ngolo. Mais ngai na sukula na nettoyer kango toujours parce qu'on sait jamais pata mosusu tango eko bela ta mosusu tango ndenge nazotokisa yango boye. Donc poso mosusu ta mosusu akokota na ta mosusu na kati ya biloko na otalaka ndenge baposo yango ekobima tango nakotokisa yango na préfération na zumbisi nanga boye avant natokisa ye na nikaka ye na linyuka basani nazonika ye na linyuka na niki ye na linyuka ya basani boye mpona kolongola mwa basoli oyo ya mitalaka ndenge bakawisaka yango nazonikaka ye yango boye avant nakotisa ye na mai mama Bijou na niki ye bien sikoyo nakoki nanga kosukola ye. Après, na okotisa ye na katikati ya nzungu na tokisi parce que mbisa okaukezaka makasi. Donc de préférence il faut kotokisaka yango avant otia ye na légume na yo oyo kolamba ou bien eloko nyonso to kosalela ta mosusu madesu il faut kozwaka mbisa okaukaa na yo kotokisa yango. Donc ndenge eza bongo na otokisa yango kaka boye na sukoli yango malamu mbisa okauka na ngai sukwami nakotisi na nzungu nanga natie mai oyo mpe kaka même chose nasukoli mbisi nanga nadindisi yango na mai nzete oyo ekoyebela na kotokisa yango kaka eza na kati yango kutu ebimi chance yango oyo dimension kaka ya nzungu ndenge ezali otala noki ekoya koleka monene na kati ya nzungu nasukoli ye. Après nakoya nakotokisa ye après na ye kopanza ye kobimisa bambisi oyo ekobima na kati. Après lisusu kosukola yango lisusu esuki boye te ekosukwama nango lisusu mbisi nanga kokauka yango oyo nazokotisa yango sikoyo na moto. Ifo mbisi oyo etoka malamu elemba avant kosangisa yango na légume na otokisa oka na mai ya pamba sans kotia mungwa sans kotia eloko parce que zala bato mingi bayebaka kolamba mbisi okauka te. Donc akoki kozala na ye na mbisi mais azoyeba te ndenge akotia yango na kati ya biloko avant kotia mbisi nango na kati ya biloko. Ifo kosala ndenge mama Bijou azosala sikoyo na kotokisa mbisi na ngai. Nzungu nanga oyo bozomona natie mai ya moto etoki makasi etoki mpenza mai ya moto nanga etoki eza mai ya pamba mai ya moto nanga etoki sikoyo nalingi natia mwa ndambo ya bicarbonate nakangi nanga moto parce que mai ya moto etoki nakotia mwa ndambo ya bicarbonate na mai oyo. Après nakokotisa mbisi nakokotisa légume nanga na kati. Après na kosopa nanga mai yango parce que eza ba légume moko esalami place esalami mama Bijou ayebi te oyo eza nango kaka bicarbonate ndenge nayebisaki bino bicarbonate na ntango na mai. Donc natala mesure nango na liboko nazwi nango kaka bicarbonate mokie yango oyo nakotisi na mai nanga nakotisi na mai sikoyo nazozwa bitekuteku nango ezalaki nango kaka chasse moko bitekuteku ya mama Bijou yango oyo ezalaki nango kaka chasse moko nakotisi bitekuteku nanga na katikati ya mai
tisi bite kutonga na kati ya mai eza na bicarbonate mai ya moto pona échanger pe couleur te comme ça Mama Bijou na kobalola ye bien après na kosopa mai oyo avant na sukola avant na lamba ndunda nanga bicarbonate na moni ezwi pe mingi te na bakisa ndambu ya bicarbonate moke mpona lingi ndunda nanga ngo ebima nango kaka vert ntango na kosopa mai oyo mpona kotia mai oyo na kotokisela mai oyo na kolamba ifo natia ndambu ya bicarbonate nanga na katikati ya bicarbonate nanga na katikati ya nini oyo natie bicarbonate nanga na kati ya mai po egarde kaka mwa couleur wana ya vert. Donc c'est ça. Et puis Mama Bijou asala yango bongo mpona baplace eutaka toyebi te. Il faut kosukolaka yango lisusu avant kolamba parce que ndunda oyo eza ya frais eza bien kosala ye parce que ntango osali ye oza na confiance ke yo moko osali ye me baoyo place bamai oyo basukolelaka yango toyebi te. Donc il faut kaka kosala ne Mama Bijou do alobi Mama Bijou do atiaka nanu mai ya moto etoki makasi après natie mwa ndambo ya bicarbonate nanga na kati ya mai nde naye kotia ndunda ndenge bomoni bicarbonate ya Mama Bijou na bakisi mpona monaki yango mokie natie bicarbonate nanga donc ekotoka na bicarbonate te evandi kaka na mai ya bicarbonate pe facilité Mama Bijou mpona ntango na kosopa mai wana. Donc nasopi yango nasukoli yango bien nde Mama Bijou akoya kolamba yango wana naza na confiance ya bitekuteko na ngai. Donc ndenge eza wana nazofinika yango mofiniku na ntango ya kote mpona sikoyo Mama Bijou alingi naleka na etape ya bitekuteko na ngai yango oyo mai oyo ya bicarbonate na kobwaka yango bomoni ndenge eza couleur vert mai oyo na kosopa na ngai yango tozalaka mpenza na confiance ya biloko tosomba na bafco shop te parce que oyebi te mama nini oyo asalaki bitekuteko oyo na Congo oyebi te mai nini oyo ye asukoleli biloko oyo ozolia eza bamama mingi bakoma mpe pondo asombi na faux shop avant alamba yango atiki yango na mai alokoti na ye kaka bapondo ya likolo mai tu abwaki na ye parce que confiance mpenza eza moke tomona mingi bitekuteko ya Mama Bijou yango oyo mai wana bozomona ekosopana tokangi nanu mofiniku okata biloko mosusu sikoyo avant naleka na etape na ngai ya kokata ba épice na ngai ya kokata ba légume na ngai nazoleka sikoyo na etape ya kosopa mai oyo natiaki ya mai natiaki ya bicarbonate mai na ngai ya moto oyo nadalisaki ndunda nazolika meka sikoyo kosopa yango mpona sukola ndunda na ngai nalamba ye. Bamama mosusu bakoloba boye nyonso vitamine ekei oui bien sûr vitamine ekei nango mais toza kotala mpe santé vitamine ekokende te parce que makasa ya ndunda ezali nano. Donc c'est ça tozotala mpe nano santé na biso avant ko Mama Bijou alobi avant kolia eloko il faut kozala sûr ya eloko oyo oza kolia au moins ke so oliaki na restaurant oliaki ta mosusu na epai ya moninga mais oyo biloko na yo moko ozolamba il faut kozalaka sûr ke wi nalambi biloko na ngai malamu. Donc ndunda Mama Bijou yango oyo nasopi mai na ngai ya bicarbonate sikoyo nazozwa mai na ngai ya normal na kotia lisusu mai eta tour moko epuis nasopi ye lisusu oyo eza nde nazosukola ndunda na ngai nasopa ye lisusu après so nasopi mai oyo mai na ngai yango wana nazosopa nazolakisa mokomokomondi nasopi mai na ngai mai esopali bomoni ndunda na ngai bitekuteko na ngai ezali vert bitekuteko na ngai yango oyo sikoyo nazosala lisusu même chose ndenge nasalaki liboso omoni ndunda yango na se ondire ezalaki mpe mabele nazosala sikoyo même chose ndenge nasalaki nakozwa sikoyo mai mokie ya moto nakotia nzungu oyo nakotia yango lisusu mai après natokisi mai yango malamu
mai ekomi moto nde nakozwa ndunda na nga oyo natie na otia mai yango kaka moke ezala vraiment ebele mingi te nazosala lokola naza kotokisa avant nakalinga litekuteku na ngai. My God. Ndunda na ngai yango ezaki nango pate moko ndunda yeyo oyo nazosukola nanu nzungu bien na se mpo natia mai na nga mosusu ya malamu. Mai oyo nazotokisa yango lisusu nazozwa ndunda na nga oyo ebimi nango moke na passoir. Ndunda na nga yango bitekuteku nango bomoi ndenge eza kitoko ndenge eza vert eza bien. Sikoyo naboyi kotia mbala moko na mai ya malili nakokotisa ye na mai ya moto. Nazwi mai na nga oyo nazotia yango na moto. Mai oyo nde nazotia mwa ndambo ya mungwa nazotia mungwa na kati opangisa na nga se ya nzungu mobanga te napangisa se wana parce que nalingaka te kotia nzungu mbala moko na mai na réchaud namonaka ekobebisa réchaud. Donc nazotia mungwa deja na kati ya mai wana bitekuteku nango eza nango à part yango yeyo na okotisa ye na mai après avandi na ye wana naza na ye na kati ya passoir oyo eza mungwa. Natie mungwa na nga na mai mungwa yango oyo sikoyo nazozwa nzungu na nga na nettoye yango bien nazosala bonka mpo après eza moke nzungu na nga nazonettoye ye bien na se nazotia ye na réchaud. Mai oyo etoka soki etoki mpenza makasi nde mama Bijou akoya kozwa bitekuteku na ye nakoya kotia na kati nakoya kolakisa bino ndenge nini nakotia bitekuteku na nga sikoyo tokei na réchaud. Bandeko mai na nga ya moto etoki makasi etoki mpenza neti tolingi tolongola soso ya basoso ya mboka wana bapoil mai etoki soki osopeli mutu mpenza aziki. Mai na nga yango etoki makasi eza kaka mai yango mpe bomoni eza nango ebele te eza nango kaka moke eza kaka mai ya mungwa. Sikoyo ezokokontinue nango kaka kotoka parce que légume oyo il faut etoka naza neti nazotokisa sikoyo légume na ngai. Légume ya mama Bijou yango oyo légume ya mama Bijou yango natiango na kati ya mai ya moto naboyaki kotiango na mai ya malili natiango na mai ya moto. Donc natie légume na nga na kati. Donc légume oyo sikoyo il faut etoka vraiment etoka na mai etoki mai esili soki mai esili après na okalinga ye kaka na katikati ya nzungu oyo. Sikoyo mama Bijou nalingi naleka na étape mbisa kokauka na nga eza na esi etoki nango nalongola ye baposo nasukola ye nasala courgette na nga nasala aubergine na nga matungulu na nga ai na nga biloko nyonso tu nasukola yango comme ça naya kolakisa bino ndenge nini ekosila. Awa il faut mai esila mai ekauka mbisa kokauka na nga nayebisaki bino nasukolaki yango oyo bomoni mbisa kokauka ndenge ezali. Il faut sikoyo kosukola ye lisusu bien na mai kopanza mbisi yango na kati kozwa bamikuwa oyo kobwaka bamikuwa kolongola bamikuwa baposo oyo baposo tokobwaka poso yango elekaka makasi poso ekobwakama donc tozala bezoka ya misuni bomona nde mama Bijou akosala baposo nyonso to nazolongola nazobwaka yango na poubelle nabwaka baposo naotikala kaka na misuni et puis mikuwa nyonso tu oyo ezali il faut kolongola mikuwa longoli mikuwa po tie mai ya bien mai ya propre osukoli yango lisusu mutu ya mbisi kozwa mutu kofungola yango boye kobwaka yango mutu ya mbisi na kobwaka mutu ya mbisi yango oyo nazwi mutu ya mbisi na nga natie na poubelle même chose awa pe lisusu. Donc tous les mikuwa nazolongola mutu ya mbisi yango na panzango na olongola mutu ya mbisi ezaka na biloko moko ya basalite boye bozomona basalite ezaki na mutu soko oyebi kutu kosalela mutu te oyebi kolongola biloko oyebi kolongola mutu te c'est mieux ka ntango ezalaki nango ya ezalaki nanu basukola te nanu batokisa te kokende mpe kokata mutu obwaki me nga namona yango perte parce que eza na mwa ndambo ya misuni elimaka mpe na kati ya mutu yango oyo. Donc il faut kosala boye na osala oyo eza baposo nazobwaka baposo le reste ambisi oyo ekotikala awa yango na kotia yango lisusu mai mpona kosukola yango mpona kotia na kati ya légume mama Bijou aza kolamba. Donc baposo yango oyo nasi bozomona baposo ya ngolo ezalaka bien par rapport ya baposo ya mbisi oyo bato balinga yango kaka pota mosusu mpona evimbaka
ngala lingala nga mingi kutu nalia na somba na ngolo par rapport na somba mungusu. C'est que yango mungusu, je sais pas. Yango ba yango yo nazo boka na ba pousser surtout na poubelle. Mikuwa na kulongola. Na kulongola mikuwa oyo nazo lakisa bana o baza bana mikie. Ba mama o baza ba jeune mama ayebi na ye ko sukola mbisa okauka te, akoyeba te. Mama bijou lobi ba poso mususu batiaka ona biloko. Soki ezala ti poso ya ngolo ezaka nango bien, mais poso ya mungusu na mona ngo ba ekai telema. Donc ezaka vraiment malamu te na kotia yango na katikati ya biloko na yo okolamba. Donc esala kaka attention pona oyo ezali nzungu koyebi kotia na sali moko ya plat pona kolongola eloko nyonso tu babengi mikuwa na katikati ya biloko na yo. Mama bijou azozwa baposo nyonso tu naza kobwaka ye. Après na kokotisa ye na mai. Na kokotisa ye na mai. Na sukoli ye bien. Na panzi ye kitoko parce que kokolamba mibimba boite. Tant na kopanza ye wana nazo panza pona na luka mikuwa. Na longola mikuwa na kati na koya kolakisa bino bien. Tango na kosukola ye. Nde na kozongela bino pona na lakisa bino ndenge ni mama bijou asukoli mbisa kokauka na ye. Oyo surtout mikuwa naza kobwaka. Donc à tout à l'heure mikuwa esilite, il faut que longola mikuwa nyonso, il faut que tia lisusu mai misusu ya propre pona kosukola mbisi oyo. Écoutez quoi mama bijou etoki mai ekauki tout. Donc bite écoutez quoi tellement le ezaki na ka 500 grammes bite écoutez quoi nga penza ekondi. Et monali même pas le baka ata misusu ba légumes na kotia yango ne mutu ko vimbisa biloko nanga parce que aubergine ngezaki ya munene. Courgette nangezaki ya munene nazui penza de matungulu nazui 3 mbuma nanga ya ai donc biloko na kotia peut-être yango ne mutu koyesa biloko na ngai ebele légumes yango eza nango ka muke bomoni ndenge ezali vert eza kitoko bino moko zomona ndenge ni légumes mama bijou ebimi eza vraiment mai esili légumes nanga yango yo awa pe na zoa kimbisa kokabuka nanga na sukoli yango bien na longoli yango ba mikuwa mais na mona kiki ezaki makasi na moni mbisa kokabuka yango ezaki makasi na zongo lisusu na tokisi yango na tokisi yango pona ke ya osala ke le biloko eza ya kobela mbisi eza makasi ebibaka penza pe malamu te ndenge ezaki propre boye na longoli yango ba poso tout na sukoli lisusu na sukoli yango et puis na kotisi yango lisusu na mai na tokisi mbisi ya kokauka. Siko mama bijou na inaleka na étape ya kokalinga biloko nanga nazui nzungu nanga napelisi moto nanga bomoni siko nalingi naleka na étape ya kotia biloko nanga na kati. Biloko nanga yango siko nalingi nasala nini na kotia huile nanga na katikati ya bitekuteku nanga oyo eza mafuta ya huile na kotia yango penza pe mingi kaka te na kotia yango moke na tie mafuta nanga parce que siko nazokalinga biloko esika moko na bitekuteku nangai mafuta nanga ya huile yango wana na bitekuteku nangai oyo eza tomate lokola na kozwaka tomate yango demi na kotia linzanza mobimba te nazwi demi tomate nanga oyo natie na légume nanga nalingaka kolamba nango basani ya mikie boye po emonanaka na kati bien mpo nazalaka na moto kosimbela ngai telefone te légume ya mama bijou yango oyo donc eza sikoyo mafuta huile tomate na bitekuteku mai eza mungu eza nanu kaka oyo natokiselaki yango bitekuteku donc mungu atokoya kotia yango après so biloko elingi ebela sikoyo na ba épice na ngai ya poussière
na kotia na ngaka kaloka na kati ai ya kokata na kotia vegeta. Na tie vegeta na nga. Vegeta pesa kala mungwa. Ya on a le étape à mungwa eza sikoyo te. Na tie lisusu muscade. Muscade ya mama bijou yango yo. Muscade. Na tie pe mo muscade moke na lutu. Après, na ye kotia ba biloko na nga o na kati o na lobi eza vraiment ebele yango nde moto obongisela nga penza biloko. Yango yo nazali na courgette, nazali na aubergine, nazali na matungulu, et puis nazali na ail na nga yango na kati kati yango mike, et puis nazali na ba feuille na nga oyo ya solo na soki misatu na kati awa. Nalakisaki bino tu biloko na nga yango oyo nazokotisa esika moko na légume na ngai. Nazokotisa esika moko na légume na nga. En attendant la dîner moto, on a biloko ekoki tomate ekoki kozika avant na balola ye malamu. Donc déjà ça maman bijou yango oyo yango nde moto eza ebele vraiment na aubergine. Yango oyo na osala lokola nazokalinga ye. Oyo na balula kwa bitekutuku yango eza nango moke eza na se na matisa mwa bitekutuku wana na tomate likolo na mélanger yango bien. Naza ko mélanger yango nazotombola bitekutu ezalaki na se emata likolo. Omonaki mbisi na ngai ezalaki mongusu moko ya monene yango wana okota na katikati ya bitekutuku na nga. Bitekutuku yango eza nango moke me ekobonga nango ekozala nango kaka kitoko. Donc c'est ça. Biloko oyo nalambi comme mpo kokotisa yango la moitié okosalela ata mosusu na aubergine na monene lokola ya mama bijou te osaleli donc biloko oyo mosusu ndambu me nga tellement lokola nalingaki biloko na nga eyo emonana mpenza aubergine ebele courgette ebele. Pourquoi pas natia mibimba ya minene wana mpona nga moko nalingi bongo. Na matisi moto na ngai na nef ekalingama nango malamu. Après soki ekalingami malamu nde mama bijou akobakisa mai. Nazwa sikoyo mbisi na nga eza mbisi ya kokauka. Nazwi mbisi na nga nasupi ye tu na kati ya biloko. Donc biloko nazolamba eza suka eza kitoko makasi. Mama bijou asali ekonzo ya mbisi te, nasali ekonzo ya aubergine te, nasali ekonzo ya donc baépice na kati oyo natie te. Courgette mpe ezalaki ya monene nasali yango ekonzo te. Donc c'est ça nazolamba bongo mpo biloko na ngai ebonga. Soki mpoza na solo basolo na biso oyo ya oyo tosombaka na Congo oyo ya Congo wana okoki na mpe kotia solo na yo na kati. Na nga natie solo te, nasaleli yango kaka aubergine na courgette na ngai. Biloko ya mama bijou etoka comme ça naya kotia mai. Soki mpoza na mwa mbuma na oyo ya pilipili okoki kotia likolo ya biloko oyo mama bijou aza kolanga. Nde namoni mafuta ekomi pembeni ya kokendi ya kobela nyonso tu na kotia mai na nga. De préférence ta mosusu mai mpe ya moto otieka mbala moko ebandi mbala moko kotoka ube otokisi yango na nini na biso ya kafe. Otokisi mai na yo bien mai ya moto osopi yango likolo. Me nga tellement mai na ngai ya cuisine ebimaka moto na osopela yango kama mai ya moto likolo. Après nakangi mofiniku na olakisa bino ndenge nini biloko ya mama bijou ekobela
sikoyo tokomi étape ya kotia mai. Nazwi mwa mai nanga kaka moke na nzungu. Nasopi mai nanga na ba légumes nanga parce que nyonso twana eza légumes mpona ebela malamu. Mai nanga nasopi. Bitekutu kwa mama bijou yango yo. Bitekutu nanga vraiment ekoti aubergine ebele, ekoti courgette ebele, matungulu natie mibale mobimba. Donc biloko nanga vraiment ekobonga ekozala kitoko makasi. Nazolakisa bino na kati ndenge ezali. Biloko oyo soki etoki namoni ki mai esili nde nakoya komeka ata boye nakoki komeka nayeba soki quantité ya mungwa eza ndenge nini. Babeka mungwa toujours na liboko. Mungwa ngo eyokani nango te malgré natie pe végéta mwa ebele mais namoni mungwa eza nango te. Sikoyo nakoki kotia mwa mungwa nanga moke parce que naza sûr que mungwa ezali te. Ja, moment. Nazwi mungwa nanga moke na lutu natie langzaam. Okay. Légumes mama bijou yango bomoni ndenge ezali déjà na mosika. Nazolakisa bino likolo nakanga mofiniku oyo et puis naya kolakisa bino kaka ata molégume na ngai ekobela. Mama bijou alobi mwasi mayele, mwasi makasi na mosala, mwasi koyeba kolamba, mwasi koyeba kobongisa ndako, mwasi aza vraiment il faut ozalaka mwasi moko complet, kozalaka mwasi ya bamanzaka te, mwasi ya basule te. Donc malgré nyonso toile eza nango kaka baparti ya propriété ya mutu, mais il faut vraiment koyeba kolamba, eza important makasi. Biloko ya mama bijou yango yo bozomona ndenge ezotoka. Soki nalie nakoki kotia nanga bambuma pilipili awa. Donc na kati naoluka pilipili ya vert nabwaka ye na kati ya biloko nanga soki naza nango. Kozanga pilipili te, pilipili nanga ya vert. Nazozwa pilipili nanga ya vert nakolongola ye ube na kolinga vraiment te atoboka mpona bana bakoki na bango mpe kolia. Biloko ezalaka lisusu te kaka biloko ya bana, biloko ya bamikolo non. Mama okolamba biloko otie wana soki mwana alingi kolia alie. Topekisaka lisusu bana te non oyo kolia te parce que eza babiloko ya bamikolo non. Bomoni pilipili nanga nde eza kitoko na bomba ba pilipili ya vert bo ebele na congélateur. Pilipili nanga yango oyo nafungoli kaka bango namoni ke naza na pilipili. Nazwi pilipili oyo ya vert nabwaki ye likolo me nakolongola ye avant nalingi kaka mpona mwa solo ezala. Bomoni biloko ya mama bijou, bomoni pilipili ya mama bijou. Nazalaka soki nasombi pilipili ya rouge, nazwi mwa divers moko boye nakangi yango na chasse na bombi. Mokolo olinga nalamba babiloko ya boye nakozwa pilipili nanga natie na biloko nanga. Biloko nanga etoka osana ya kolakisa bino nde biloko ya mama bijou ekobela. Merci. Ndeko nanga bitekoteko na biso ebeli. Bomoni bitekoteko ya mama bijou ndenge ebeli ezalaki nango kaka chasse moko tellement natie ba légumes mosusu ebele nde esali ke bitekoteko na ngai etombwama ndenge bomoni etombwami boye parce que ekoti aubergine ebele, ekoti courgette ebele, mbisi akokauka kutu ne parlons pas. Yango bomoni ke mbisi na bitekoteko na ngai ebimi ebele boye parce que natie biloko ebele na kati. Donc bitekoteko ya mama bijou ebeli. Okoki kolia bitekoteko oyo na fufu, okoki kolia yango na kwanga, okoki kolia yango na makemba, okoki kolia yango na loso, okoki kolia yango vraiment ata ya pamba boye, okoki kolia yango ata na mapa parce que bitekoteko oyo elambami kitoko makasi. Donc bomoni ndenge mama bijou abandaki na musala na ye na ebandeli. Nalakisaki bino ba légumes nyonso tu nazalaki nango. Nalakisaki bino ndenge nini nasokoli mbisi akokauka nanga, ndenge na kati ba biloko na ngai, na ndenge mama bijou alambi biloko na nga ebimi vraiment kitoko. Bomoni eza vraiment na tomate mingi te, eza vraiment na
mafuta mingi te parce que mafuta mingi na nzoto eza kopesa malade. Omoni biloko ya mama bijou ndenge eza kitoko. Bosabone massivement na Bidor TV bokozala jamais d'ici. Eza na moto mosusu otalaka video na nga banda o banda tina lelo osabona te. Mama bijou aza koinvite osabone na Bidor TV okozala jamais d'ici. Nazopesa mbote na baba copine na nga bisika nyonso tu bozali. Namoni bijou la blanche na Congo, namoni mama Maggie na Belgique, namoni mama Jolie na Belgique. Napesi mbote na ba groupe na nga nyonso tu esika nyonso tu nazali na WhatsApp. En tout cas mama bijou alobi moya bata kotanga ba kombo na bino ezali te parce que bozali ebele groupe ya ba deux baba, groupe ya ba commentaires, ba nini tout ça et puis groupe na nga lisusu ya les amis de Bidor TV. Donc napesi bino tumbote, napesi groupe na nga lisusu ya donc ya WhatsApp quoi. Oyo ya Fondation Bidor TV. Nayebi ki avec Nzambe toko reçu makambo tozosala. Donc Nzambe ayebi baposa na biso ezali pona tosunga puis ye alobi ki mutu akopesa mutu yango akopambwama. Donc eza liloba mama bijou alobi te. Donc nayebi ki tokokende liboso. Merci na mutu nyonso to andimi ko participer na idée ya mama bijou pona kosunga babola avant fin de l'année parce que Nzambe asaleli biso ya minene faut tozala reconnaissant avec ye na moi eloko moko ya muke moi geste oyo tokosala nayebi ki Nzambe akopambola biso. Nasalaka live nanga chaque vendredi na 20h30. Bozalaka wana ebele liboso ya ba telefone na bino, liboso ya ba télévision na bino pona koyoka eloko ni mama bijou d'or akoloba. Mama bijou d'or asalaka ba première, ba émission première ezalaka vraiment bien soki bandeko bakoti pona kotiela yo ba commentaire, pona kotiela yo ba j'aime na live nazalaka na besoin na bino, numéro ya téléphone epesa makawana. Donc bobengaka bo participera na émission mama bijou pona esala mama bijou d'or ba bien. Na besoin ba soutien na bino vraiment. Donc 18h chaque dimanche na 18h tozalaka na première na biso ekambamaka epa ndeko na biso ya mwasi na kombo ya Béatrice. Donc mama Béa tozala wana chaque dimanche na 18h pona koyoka eloko nini mama Béa abomelaka biso na journée ya dimanche. Donc merci na mutu nyonso to opesanga confiance po s'abonner na chaîne nanga. Merci na ba soutien na bino, na mona ba commentaire na bino, na mona kandeli botela ranga ba j'aime, na zomona ndé ba vidéo eza kotalama. En tout cas Nzambe alola amona bino. Donc na pesi mbote na bandeko na nyonso ba mosi tout esika bozali, bijou mosi alingaka bino, apportaka bino na cœur. Pana tout ya Bidor TV. Mama bijou alobi toza vraiment ensemble. Donc batu nyonso tu bobengaka nga pona kotuna nga mama bijou boutique ekende wapi. Donc mukolo boutique ekozonga bokomona ba publicité bokoye ba place oyo boutique ekoma. Place na biso ya kolala oyo na yebisaki bino na avril passé elingaki esila kite parce que bino mo boyebi fali nga moko nazala pona kobongisa place pona bandeko bayaka kovanda. Mais tellement avec ba makambo oyo ebimi ya ba malade oyo mama bijou azwaki susu tenter ya ko continuer misala. Mais je sais que avril oyo ba place eko sila et puis bokomona lisusu pe ba publicité na kati ya Bidor TV. Na lingi bino mingi bozala toujours na Bidor TV bokozala journée d'ici. Bye. Pembenino naza lokola koba pasi to bisengo poso ekuba koyebi bienga nalobaka tro teme nazalaka kaka pre na nyonso pompia motema nanga eza yo bensonje esalaka nga tro te deti couple ya na la fwini wala one prêtre bondela bebe abeda show bondela bebe Pablo Poyakono bondela bebe MP Mobali bondela bebe Capitaine Lokoro bondela bebe Johnny Kudia bondela bebe Madopo Yakondo bondela bebe Mama Bijou d'or bondela bebe bondela bebe. Est-ce que ce qui me suit le moko longo lango donc
tika ngai nasala yanga problème nyonso eza na solution na couple esengaka compréhension koswa na kobeba nezaki ralo naza na mutu te pour me consoler à part tande na kosoli mon bébé yokanga yondeza yanga mon bébé yokanga yondeza yanga oza yanga nyonso yanga